nga na kolia na mutoki ya musala na nga onazo sala na sala théâtre na komaka ba film na sala makambo ebele na kolia noke na ye pona na sala théâtre na komi ko viser mobali mo ya poto ezelo moze soni so ba africain to perdre valeur na biso bazala pe na ba famille pena ouais bon muto kozanga famille muto azangi famille aza muto bota azanyama po muto o existara aza muto ana famille auti na papa auti na mama kalezaki po mona talibele ya moi si bo c'est tout un problème. Bienvenue sur Balandia Gemedor TV. Merci qu'elle te va toujours la confiance pour la fidélité pour que ça rabisse sur la carte chaîne Bino. Tout ça on a Bino ka beau s'abonner à carte Gemedor TV. Vous allez citer et moi également je m'appelle Datili Kambala, la fille à papa. Le Datili Kambala a tali l'actualité, ma mesure les cananettes, en plus toujours le trop bas congolais. Ma kamba congolais la biso ya basi au bazo sala. De te but côté kabouete, toyé à wana place artiste comédienne au baza pe bana basi tu es quand même tout swana bango pona koyeba au juste makamni ezo le kanakati ya monde na biso soit na Congo na biso makamba congolaise basi bazo sala partout dans le monde entier et j'en profite pour saluer mon boss de Zinga des prix suisse na pesi bino bambote toute la famille Zinga ba camarade na nyonso ba fan na nyonso merci beaucoup et les lots toza na ba artiste na biso mbale ba se présenter peut-être kombo na bango bonjour maman. Bonjour. Oko pese biso kombo na yo pese ba fan na yo mboto botala yo. Nga kombo na nga Mishka Mbenza. Nazo pesa ba fan na nga nyonso mbote na bino ba o bazwami. Na tan nyonso obo landa biso. Ba mbote na bino ya trop. Mishka oza nani osala kamsala nini po jour pa nani? Mbonga naza actrice, artiste, cinéaste, naza pe na koma pe ba film. Na jouaka na groupe Le Grand Congo et à Dadi na biso Kabiombo et président nanga c'est Sami. Na joua kuna. Ko joua wapi na Kinshasa to boteka ba film. Bon, biso to joua na Kin. Mais na ba film pe ndamu ndamu to kota na biso kota na biso pe mwana eti na ba film ndamu ndamu biso to leka na antenne A. Chaque vendredi na 17h juste. Tous en antenne. Si vous comprenez bien, Mishka, nous avons vraiment basé trop na Kin par rapport à Libanda. Oui, nous avons basé trop na Kin, mais puis Libanda to kota na biso mais trop vraiment Kin. Soni na sala bon pour inviter à yote pour ba internet comme makam nango ya ngonde ça va bien à yote toni. Et esa question ba benga ngate ba inviter ngate mais makamno sezana ngonga nango soki tana yo ebeti tana no ekokite mais na kota na ngai na kota ba benga ngape na ndamba batu ba o bayanga ba benga ngape na kenda pe na tourner. OK, merci beaucoup. Toujours ça fait caméra et pas ser na biso to pe sambote maman. Bonjour. On peut se kombo na yo pe se ba fan na yo ba mbote sala mo. Nga kombo na nga Bibiane Makingo. Na jouera na groupe ya Muscador, président Muscador, ya groupe Le Racine. Des places nazo travail kuna. Au joueur pe banzonzing à Libanda et internet. Ouais, toujours à banzonzing, toujours à rapper. Tade mninga le wiki ya sala kombo na kindo yusko sala kombo Libanda. Ah non, même pas. Ko sala kombo te, c'est important de musala. To tombo na mboka na biso, nde to mona ba Nigérien, le loba na ba Hollywood ne ba tombo ni mboka na bango, c'est important biso pe photo tombola mboka na biso Congo. Et ba na monde entier. Tina ba profondeur ba pays mususu ba mboka na biso. Nde wana bit na biso vraiment. Ayo doza bon yo banzonzing wana eza na makaya ba ndesaka ba camarade na yo ba benga yo to ba benga wani ba mona ba ninga msula kinda parsi par là. Oui, ba benga ngai camarade nga ko benga ngai. Tokuta un peu na batum susu kuneti. Le ba mona pe jouer na nga ba sepe na bango ali. Prochain tournage ba benga pe.
na sens wana. Merci beaucoup toko takana likambango nazana bino mibale awa za to bana sola ça dépend mutu ndenge nini azanga pesa opinion na ye par rapport makamuzo leka mingi internet en plus pour na biso ba congolais. Pourquoi lelo fille soka in internet azoninga sala ka makamoko boye poka ba mona ndesi yendi raza au delà ya batunyo ndire yendi asaka mwana mwasi kaka ye moko na Congo ba fille dans tout en général ba chroniqueuse ba fille à théâtre tout mon abuno donc na comportement moko bizarre bozo boka na ba maladie tout le bel débat sur le Cambon bozo boka na ba maladie moi mobali moko ayepa na yo mobali wana ayepa na yo kuna bozaki ba pire ali bokaboni siko toujours comprendre ya ba fan j'aime d'or tu va bien ngate dati il faut quand même tourner la biso makambo zo le kana na Kishasa ba fille akin bali ko yoka teki mobala poto ayebi mobali moko poto lingi na internet ba komo ko tila ba photo mitakala tout ça la bon pona ni teki mino za éducateur à masse moi ko expliquer un peu monde entier bazo na biso bozo sala bon pona nini le bibi noté mais tout en général parce que les autres le bama monde entier oui wana uzana raison ya koloba mais nga elo moka na oloba nga nyonso na mona ngo eza éducation eza éducation ba éducation to tango na banda kuna biso yango to mema ngo na monde o tozana ngo parce que monde tozana ngo na monde anda ko eza deux mondes différentes tozana monde tozaba artiste to ina monde art photo sala musana biso niti nga na benga ngo eza ba anti valeur nga na kolia na mutoki ya musala na nga onazo sala na sala théâtre na komaka ba film na sala makambe belé na kolia noke na ye pona na sala théâtre na komi ko viser mobali mo ya poto mobali wana ya poto akomi ko pesa nga ba condition donc na komi conditionné de pour apeso $100 il faut yo otinda ba photo na yo otindi vidéo zani tout ça mais au beau sani que yo oza artiste jour sou ba ko publier yo casting moko ya film moko ya graphe ko zo pe mususu ba $1 million ba tali par mares na yo ba lobi non ye asala boy biso ba fille photo mi respecter fille mwana mwasi lokolanga omoninga mama dati na zapona défendre basi biso basi to yeba valeur na biso ti biso basi to komi ko s'exposer donc biso moko basi to komi ko linga mibali mais ezapona nini ezapona ba mona bino grave to ezapona nini non to komi na vitesse moko donc na ebité so to komi na planète nine wana na comprendre sur te planète ni to komi na donc to komi na vitesse moko au niveau tozo bosa na biso toza ba africain soki mundele alingaka mobali ye moko et pas na biso eza différent donc biso mobali faut poussa na pembeni na yo alingi yo noke nga moko na ba courage na ngai na ke na lingi jo moko mais babi ko umela pesa ko pola dans le mona mso tigana mo da telemi ana le presel nga mo na tala nga mo pe atigana mais ndeni nga c'est babi so zo le ba pété mo amutongo likana non soki tigana wana azaya yote zela ya yo eza tout partout lelo tournanga lobeza tourna yo jukona tout ya Bibiane donc yango biso tozo yeba te que chaque chose azana tanango tana yo soki betima atezaki na se ya mai na se ya libanga ekobima donc yango nanga conseil na pesa ba fito tika ba comportement na ko boakela muninga no maladie pona mobali moko boye foko kena mama moko sokola yo po mibali ba mona yo ba succès ba internet bon faut kena pas ba mama faut kena ba mama na posa succès mais succès zanata nango tana oso ke koki ya succès okobima na yo tana oso ke koki ya libala okozwa pe mobali o ya bien nzamba ponela yo obofandi yango zo mona to komi ko changer mibali neti to changer lamba na lingi yo to lingani esimbi te na to boya ni na komisu na wana na to lingani parce que malade ezali oko perdre ka vie na yo ozomema vie na eza mukuse pona biloko ya mokili eza na litomba te Bible lobi eza na litomba te biloko nyonso wana mokili lelo bakoma kobenga biso ba fille tête baza bandumba parce que to mema comportement moko boye na musala na bango pe ba benga biso bandumba pourquoi
mibali pe ya poto bango ba sambisa biso ba congolais ba boss na ke biso nyoso to aloko la bana papa moko aza na poto aza congolais ta changer nationalité aza français aza congolais mais on a bonne biso aza 4 5 ba fani na bon na salon on a sepela na ngai na sepela biso na Bibiane on a biso na sepela na ngai na Ago la perle noire benga la perle noire mbala moko benga la perle noire yemoko camarade na ya bengi on a kuna bengi comme ça 4 à 5 personnes bomo bimana mutu ba bimana bango donc apina ka lisolo mabike dans la poto comme système moko ba garçon ba vandi ba bimi ba garçon ça ke lokoti bolimbisa ngai ba na poto na fingi binote mais bimi ba comportement wana ezana ba papa wana ba tonton ba ça ke lokoti na poto o baza so baza pesa ko kende te basi ba kima ba mbongo ba basi bengana bona banda kuna bana so baza mbonga babana ava mbonga babana mimi za bango baza so pesa okineti bakipa muninga na bango moko bazaza na ndaku le msu bakabona mwasi le msu ndaku moza na permanent nyoso tuka ndaku moko basi bafante kiri bango ne baza so bafante ba internet to saka na fille o bakomoza numéro na yo bakomoza na siko binu mo itaki ba fille ki bomo na makamba bongo esala masuko bolinga peka bon pani dati elo mususu esamela yo nga on s'attendre pété que kozwanga c'est ça na komonele mususu elo mo besale mendero nanga mususu oya ngapi oyena maluba mususu Sikuweza kani zaka ba bolingo ngo to mususu ba déception to so ramba kine on préfère nga mobala poto to zaka ni donc so za mobala poto te au moins alors yo zwa 0 même pas et on ti ba dégeza na poto na kimba dégeza te eza nango ape mibali pe ya poto ya solo bazali onga na yebi ba officialiser makambo ebele na basi na bango pe et puis ninga mo pe basi pe mususu kuna pe ya kini pe ya poto pe kuna bana mbali na bango pe yawa bazo respecter bango vous comprenez mais biso moko pele moko tozo perdre ba valeur wana po mutalali ni na ndako la mukitene ko sa théâtre vous comprenez mutalala la mukiboye il faut ngapene ko salilo mo boye et te ke non mutu keza neti ngai na ba vision nga na ko mo ba moto la c'est ça surtout on a ba vision bongo pour yo katanga za passe donc considérer musa nga non respecter ba chef nga non respecter président nga mais muta oza mutu mo boye ala la kaneno libanda amutu mo pa na bango kutu ba position nem so yeba na raté ay na monde art parce que le peut-être on peut autour de la peine on bino ba question peut-être on peut comment même tout ce que ngani na za yo za moi camarade na yo na tournage boye msu film mo razangi be mama masa na ngeza nini ya kama so pela roya amepika ko jouer moi chance c'est ça la mi pouf mape succès pe zuye akompe le lwa kompe ko misa ndere yenda yebi makambo nyos c'est que bino moli bozolu kama makambo so pe to bebisa musala parce que mutu akoya net par exemple producteur aye alobi nazana besoin Bibiane ngana kimotema mabena ngana lobi te Bibiane te na kezo ndeko nanga o ayebi eloko te o mote to bebisi musala biso monde to komi ko bebisa musala wana to zande makamba be omoni photo luka to longwa na étape o to zana na ghetto biso makamba na biso nyonso eza na ghetto to longwa na ghetto to bima to longola ne mitema mabe to tika pe ko exposer banjoto na biso na mibali o ya poto po ba sa biso eloko te ba sambwisa biso pamba bandeko na nga ya basi botika kimotema mabe botika kobwaka na malade botika kokelinga mbala poto tinele video na yo eko arranger eloko te na kini pe mibala bien bazana bango o boko préparer pe à venir ti suka ya vie na bino mais biso komaka ko préférer mbali mo ya poto nga pe bolingo na ekamwa nga bolingo moko ya poto botina na ba video bosala ka boye franchement et c'est le mawapi to comme la suka mami ka moi 2 ou 3 personnes mo repose sambote banda botala moi 2 personnes on a fait un plein tournage moi était tout ça na tournage bolimisa na pesa ka mwana na ngai mon fils Glody Mbilu futur joueur azana Lyon Yekaka, je t'aime beaucoup. Tina zana bangote. OK, merci beaucoup. Na tiki yo talara ya zana tournage, tout ça plein de tournage donc tout profiter. Tout tika ya qui est rapide pour faire tourner. Tout tika na yo ma sœur, mais quand peut couper ça bande kono conseil pour ça makambo wana, conseil no couper ça bango. Conseil na couper ça na bande kono ngai ya kinanu. Bo bazor ba vidéo bo tinda.
vidéo yango eza assurance te. Moi soki aboteli mobali mwana taka mwana za assurance no libala te. Bongo vidéo en plus c'est bilo mo pour nanga diabolique. Bo excusez nga bolim sandenga mabete to sanit ba rapport na téléphone motala kaka tala makambo to benga ba mari de nuit kama sala boye nguzama sikoyo so on a besoin moi aussi na yo yaka kin futa bien oui kin bo fana ta moi 1 mois 2 mois bozongit so be possibilité ngo ezali bengi moi aussi na yo ti babiso boke poto kuna boki kokima boki changer ba comportement ba liso go bengi sa basi kamba ngo yo kima wana net na basi ya poto en tout cas ndenga mabete ninga mabete na basi ya poto au moins si mo ba poto abengisi mobali wana kimie awa bozana kin bolinga exemple na mbali na yo okomi na poto okomi ningisi kaleso okomi na poto boye yo ke musali ya bonsandako sikona mwana mobali no epa na bango kopo na ebe sukola te bon kaleso ba biso ko lingi mwasi na lingi mobile na yo fo linga ozala osasimina tout poso sali mwasi na yo bien kamo esa ne sana ya bolingo ezalaka ya bolingo ezali mwasi na ngalali et mo pala mukia kuti so bo ese moi déjeuner mo boye ose moi supposé ezalaka mais ya kotina nde komi abomination OK bango ba maltraiter ba ndeko na biso ba congolais eza pe idem ne mibali a siro marambebele bosola na mbali bien mais tanga bengi sio kuna na poto babalukeli akomo poto basala kuna ndeni mais moi faut ozala kana loi mobile na yo oui loi mobile bible lobi moi il faut à se soumettre et pas mobile na condition nini mobile linga mwasi ndenga milingaka ok c'est le contraire mibali balingi ka basi ba se soumettre bolingo wana po muta milinga romi tubambelite muto ali milinga romi sa mabete mais mobile aza pour ça moi ça tout ça mais ya olinga moi cité OK to comme monsieur asuka question nga suka eza boeza par rapport à ce que makambo nazo mona o na site moko bakomi plus 18 ans ce qui position ya Rosala mobile na mbetu oh 100% bêtise oh bana batala te na moi pe mon maman moko mukolo pe na vandi na kisa baluki apesi sima azo l'accendeni ya balusa mobile na mbetu parce que tant que you fille femme congolaise ki bato bosa makambo za ba congolaise ba kinoise pe na ba botami awa ba okamba osala kawana ko lakisa bato makambo wana na internet bato batala rango eza pona nini pona ba yeba bango ka bango ba yebi kozana mibali na bambetu to eza kindumba bosa en public pona nga vraiment eza regret ezelo moze soni so ba africain to perdre valeur na biso la peine ba famille pena ouais bon muta kozanga famille muto azangi famille aza muto abota azanyama po muto o existara aza muto ana famille auti na papa auti na mama kalezaki po mona ta libele ya mwasi bo c'est tout un problème po mona kuisi kaka ya mwasi bo ezaki vraiment problème tono mona chipa mpuse bo ozomona nango te loro te ba grand frère na biso kalem so mwasi so alati liputa zui miroir abwaki na se po atatala mais lo muto na tina miroir te dans taza musika ibika intel alati caleçon rouge et alati caleçon noir kala maramone zalaite kende lele komi sans tabou. Et ça bloque tout le monde entier. Soni pour les Africains, Soni pour les Congolais. Soni. Ce que tant que ça les locaux, on a pu porter les et bakisanini. Nous avons 1 million de vies. Et bien ta vie est belle. Nous avons compris. En tout cas, on a bana poto, on a bien le monde voyez bien. Donc tout comme peine vraiment la souka, ça va faire non nini. C'est moi va s'abonner na Gemidor TV, moi 2-3 personnes va monter. Gemidor TV de Makambo. Boss de Ozinga. Pour la rémission, la fille n'a bien fille à classe, fille à l'X, fille à l'oba bien, wasola bien. Boza décidé ming nde Gemidor TV nde Makambo ngana on peut sera conscient bo basala makamwana batika ba vie na biso bande on a biso mibalo basambu saraba na kena ntuka botika ya na fokop bando sala makamwana bozwa nini pe bozwa nini
botika osambwisa biso botika yango na parce que bosala makambo wana bino kuna ba vitrine eza nango bomona basi ya sorte na sorte bozwaka ta ba video pe ya kuna boboirela pe biso esala bien ke bozwaka biso abosa bomema yango kuna na ba fibre basala mambo basanta bona ntuka botika po ebele basala basanta boso omone pe lelo boydati okamwa omone pe lemso azanga pena 0.5 $. Masala biloko 1 million de vie musu ba ofinga o musu ba oseka yo ezo mena bango eloko te na soni na famille makambo soni na famille soni na quartier soni pe na biso batu toyebani na bango camarade na relaxer ma belle c'est tout na mona qui a filmé ce qui pesa yemoko ce qui me filmer atikeli ma belle polele atikeli dans azo c'est mobile na ye en tout cas nesi makamba bongo na comprendre ki nesi bila bongo ye mona mobile bose makamba na kuku mombala bimiso na poisa mais voilà paraît tora qui paraît za yemoko mtelinga ki basala bongo même pas soki ezalaki kutu bongo ningo tindela mutu te enge ezalaka ye moko asali boye akotongo na chaîne batutu batali so moyeke mutu atindelaki mutu seka atindelaki kaka mutu wana omona ok vraiment 2-3 personnes bambote tolanda yo merci na bato surtout baotala biso balandi biso merci vraiment bolandaka daiti nde makambo filmo asola bien wina ngolo bwa noir libaya oyo wenzuluka nango te ate beteli mbula te zwi kake ezalaka kaka fio aza na poswa bien daiti mwana mwindu de la presse ya boye bazwi wapi bambote nange eza na lora la patron na niembo abi mikolo babengo etage ya suka mama mokonzi ya boye bazwi wapi papa nanga Roblex Muscador président Monsola bien président oyo donc wale ki ba président nyonso oyo boya en tout cas ça mukina na pesi maman na ngai Joséphine Kousia na lelo fort oza maman omo baksara un plus à chaque fois na sola na yo et ça la nga bien na opesa mbote na grande sœur na nga azana Dubai ya fanda na kuna ago kiwe wala perle noire mi nangoloka lo Haïti moi ça bientôt la Dubai c'est ça là dans lukao donc na omemelo loro linga donc na omemela o sola bien reine na kende wa chota grande sœur na nga moko pe bien sola bien moi ce qui toko na Belgique après si bino tout bambote belé à la prochaine. OK, merci beaucoup Bailandi Gemidor TV quand tu le vois toujours merci quand de botala rabiso na pesi yo moko chotala nga mbote belé en tout cas c'est le mabe bolimisa biso mais surtout ça pour le bar juste la vérité en tout ça que nous avons s'abonner quand Gemidor TV makamza tellement belé mais so ba abonnement na bino so ba abonner bazo matayi ça la kibiso makampe qui ne peut liboso en tout cas to senga bino bo s'abonner vraiment to supplier bino bo s'abonner ba fa nyos balinganga na Gemidor TV na pesi bino ba mbote sans oublier Tigana Mwanda de Bruxelles moninga Elios Bellom Mopia babi Bellom Mopia ya nanga mo ya pembe Tigana Mwanda de Bruxelles en tout cas ba mbote na wana babi. Merci beaucoup. On a vu S10 au et comme les noms qu'ils ont appris tout à l'heure l'après-émission. J'en profite pour saluer un vice-gouverneur, mon papa Chou, mon papa chéri, Néron Bongo, Babi Foumabana Moyo, en direct de Lemba, papa. Merci vraiment de soutien à Tanga. En tout cas, merci beaucoup. Merci à PDG Julie Dienda, Adne Image. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Merci à Junior Kabananga. Joyeux anniversaire à Moyaya Tour et à Gaga. Joyeux anniversaire à toi, 13 ans pour tout, des prix Lumbashi Yaya. Joyeux anniversaire à Camille Lumbashi Tokutana. Joyeux anniversaire à vraiment. Mon vieux Guy Basket, on a double continent, na Paris, na pesi bino bambote ka boza vraiment belé, ici Dienda, cousin na nga motema donc bambote belé na Zoro Isidore, toute ma famille en tout cas bando na soza libanda, ma maman chérie Julie Luzolo, bambote mino ngwana en tout cas toute ma famille, je vous aime tous vraiment, merci beaucoup, bisous, bye.